Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. C'est Evan Omboka. C'est Evan. Tu baiseras vraiment les Deiko. Et tu vas baiser les Deiko. Nayebisa bakombata bachana sepo héritier za mwana mboka asutenaki ka ndenge mindele barefula inde Karine Mokonzia kombata pe musala na ezali olamuki tongo okemwa musala est-ce que yo yebi ke pacho na Karine soki babala ne koza ya meilleur couple ya désordre na monde Mbote bandeko balandi émission Congo ya lelo émission kitoko ezaka bongo présenté par moi-même Tadé de Liège. Merci Nengo Bozali ebele bozako na biso na www.info16.com. On a benga ngole Donald Trump ba site nyonso le boyika ya ba site nyonso. Bandeko balandi lo na na esonga komba pona bino moko ba chroniqueur ya mboko na biso na kombo ya Ken Piana. Bonjour Ken. Ouais, bonjour de Liège, bonjour balobi talaka Tadé de Liège. Bonjour bandeko pe baza ebele vraiment ba Holanda biso. Na pesi bambo théâtre na Del Diogo Bagou Danger, Mama Pauline Lumumba, sœur Nangai Nathalie Neymar na Texas, donc champagne overdose, batu vraiment baza belé, Angèle Moussoeli Makizembe, Batrezege Mouzala 2010. OK, Ken bambo te aussi to succès vraiment nango. Ken to monyo ces derniers temps, ozo sala ba émission moko ya santé trop. To habité au tiki chronique musicale. Non. Nazo sanga nga naza animateur culturel nasalaka presque nyonso tout soki tanga mi santé politique nde nakima yango mwa muke musique donc nyonso tout nasalaka na ba émission ozolobela trop wera ensemble pe oza ko attaquer héritier Watanabe au juste est-ce que comme porte-parole ya maison mère ou comment wana eza confusion peut-être ozotala ba titre batu bacha Mutuna Tingande na comme porte-parole ou attaché de presse à maison mère Bandandeni. Est responsable comme moi, n'a que comme peut-être membre ya orchestre moko boy ngana musicien te. Ngana za Ken Piana muta vérité kolo vérité. Maison mère ba Sankara ba ADT ba Papi le Prince batu wana batu ya maison mère batu misala maison mère. Trésor lumière au tchai wapi. Mais non, héritier za master nangai, héritier zali camarade, héritier même batu ambassade bazu visa, biso malgré tozwa kité, mais la vie continue. Na senga pe déjà na ba musicien, bo tchaka nga na liste voyage na binote po na bando kende jamais voyage na ba musicien isusu. Vous comprenez? Ken Piana, les leçons de musique congolaise et quel liboso et vous allez honneur yambora na biso. Mais pourquoi vous avez appuyé ba acte posé par ba combattants pour na annulation ya concert ya hérité na Olympia ngai nde mutu oyo kuti na defenda masolo wana na yebisa bakombata bacha na sepo héritier za mwana mboka musala ya héritier ezali kaka musique micro na ye kaka na instrument na sima kombata pe musala na ye ezali olamuki tongo okemwa musala yango elesaka bango na bana bango héritier pe musala oyo kobokola bana na ye ezali kaka musique nakozala pour te que héritier ba refoulé ou bien héritier abete Olympia te maintenant biso toza batu tokozala pour te soko landi peut-être question na yo ba loboza na confusion pour batu ba yebi bango mo que Ken Piana swana trop na ba combattant pour na faire wana. OK. Au le pelo moko ya refoulement. To landa ki ba émission mo pour salaki donc au sepela ki oyembi kutu banzembo ozaki ma pour refoulement wana ya la team Wata. Bon, nga soutenaki ka ndenge mindele ba refula inde Karine Mokonzia. Eza ba musicien te héritier pete mais Karine Mokonzi ndenge ba refula ki ye nga esalaki nga bien parce que erazu visa l'accès ki mutema mabe abenga biso ba papier hygiénique donc eloko wana so inga makasi yango moni era kei pe nzambe era frapper ye elakisi ke nzambe biso to sambela ka nzambe ya bolingo. Atala alobi me mwana mwasi oyo na pamboli ye me lipamboli na ye ekomi ya kotiola bato yango moni biso pe tofandaki tolobi bon toki tosombi ba huile d'olive to priele yango tolobi mwana mwasi oyo nzambe vraiment akoma place azokende te wana ozo comprendre azu visa abengi bino ba papier hygiénique au juste
qu'est-ce qui se passe entre yo na Karine Mokonzi? Bomba mort akiniko directement papier génique. Qu'est-ce qui se passe? Karine Mokonzi aza petite sœur nanga, mais ananda kuyo yebi kaka ba petite sœur mususu pe. Ntakoza petite sœur na yo mais bokobota mata moi deux petites sœurs nandaku mais ya ba impoli pe bazanga kate. Mona ka petite sœur moko boazo azo manquer mso papa na bino moko abota bino. Mona petite sœur moko boazo manquer papa wera. Azo musala eza wana kaka ya ko manquer yaya na biso pe andaku fali. Azo manqué yaya na mususu Fabregas donc nanga lisusu yaya azo manqué donc azo mona que bon famille tout er bo comprendre que toi na ndeko moko za impoli moi éducation bongo to koma ka ko comprendre kaka boko mi otala kaka leki yango po bosi bo message na esiko bongo pat baloba ke ozala ki jaloux ndenge Karine Mokonzi azwa ki visa yango na o se plaît directement na refoulement na ye. Olingaki yo soutenu zaki oza vraiment attaché de presse héritier Watanabe. Ouais simba que Karine Mokonzi azwa poste wana yo se placaté. Est-ce que c'est vrai? Yo so mona camarade na yo asali mouvement que ndoko attaché de presse. Héritier Watanabe mouvement na pona nga na koza poste moko te. Pour nga nazali parmi ba camarade ya héritier nga nazana kati. Biso tozali neti biso tozana ti ba staff ya héritier ya libanda ya ndeo ya orchestre. Ngana héritier zali makambo ya orchestre te bango ba wela ba poste bazui ba poste mais nga héritier aza camarade na ngai donc yo ba benga les amis de boss ça comprendre donc bangembo bazoya chez héritier wana bangembo ba flatter bango ba luka ba poste soit clair ero benga bangembo ba flatter ngembo ezana ngembo ezana ni to azanani ba Karine baza bangembo baye ko luka vi si ma héritier lobby pe bakokima mais biso ba camarade ya héritier na pasi na bisengo tokotika la kaka ba camarade ya héritier donc tokozala to vivre na héritier na pasi na bisengo mais bangembo bazota la lelo lobby soki lobby ezo marcher bien te bangembo ba pumbwe mais biso to ba soso ndako on se comprend donc na sens one. OK Ken Piana trop rankiné na batumsu na ba chroniqueur na baninga na ba chroniqueur dernièrement awa vous avez un problème na ndeko moko Matika Songo vous avez un problème na Gloria Olange juste pourquoi vous êtes trop rankiné na ba confrère na yo ba concert na yo so tali kombo ya garçon otangi kombo ya garçon otangi so tali santé na ye na yanga muto fandi na yanga muto na fandi na yo Nathan kombo ya garçon Matika Songo voilà après sanga mawa santé na na mona ngoza mubulu donc na ko beta pe li solo na été Gloire Olange za petite sœur déjà te boma na biso moto donc Gloire Olange za petite sœur mais mutu mususu il faut amela na ba potopota ya moi santé avant na bando répondre na ko bando répondre à n'importe qui te mutu santé za bien te mutu malobeza bien te ata yo nini excuse ça on peut obongisa pe na Matika Songo ningo bongisi na Gloria Olange abongisa na no santé na e après nga na lukato bongisa na e ça va vous allez un peu clair au juste bino na Matika Songo bo wela vraiment nini ba comprendre ba yeba bo wela nini bon koela eloko vraiment toela te ezali kaka tokuta bango na internet biso toye na vitesse de G toye na biso sika na internet tokuta bango bampaka ya kala siko toye siko kokombola bango pesa munu passage bolongwa nanu biso tofanda tofukamisa bango kaka na kati ya internet place tokuta bango bofukama oyo komi moma botikela biso kiti tofanda bino bozala ya ofukama bafukama bakanga bush baloba nini bakolo terrain baye na masolo OK omani batu mususu oyo ozotanga kombo kende tshela micro poser ba question omona ki mutu ezotourner te inspiration ezate loko ezate. OK ndenge toyoka kabalobaka ke Matika Songo abotola yo mwasi yango na kanda na ye okolimbisa ete est-ce que c'est vrai? Nasina lembi question na luka siko docteur moko wa sa examen sida
atia pareil po soki na botola moi si so basesi so test bakangi moko aza na sida comme to partage moi si sida na seke tozwango biso mibale na komi obligé sikoyo luka docteur moko asala biso ata examen ya pamba donc wela ata yo mona muta santé aboya wela moi si venana mutu oloba ke sida na esiko na sida matika songo ou bien moi si na lobi te mutu aza na sida na lobi peut-être basali biso examen mosusu moko na biso bakokanga aza na sida bakokanga moko aza na sida te nde bocomprendre ke bato mibale batikala osangisa mwasi te c'est ça eloko réponse na opeso ka yango wana. Maintenant pour musique congolaise plutôt pour héritier Watanabe abanda kobeta na poto elonyo ko loba na comme conseil ou encore piste de solution ni ko pesa pour être héritier abanda beta concert na poto. Alongola asenga Karine que non Karine olingi combien to futo ata combien potika mouvement na biso oluka mouvement mususu pour Karine depuis oza awa makamunyo so marché te toki Olympia esimbi te toki les États-Unis ezo simba te toki Angola makambo e marché te osenga combien asenga ka monter mbongo ya olinga bapesa ati orchestre wana makambo eko évoluer. Mais pourquoi ça ignorer misala ya Karine Mokonzi? N'est-ce pas que Karine Mokonzi peut approprier héritier Watanabe? Bon misala o esangani na libabe to féliciter ngote ha. Misala mususu pe za na libabe eza mélanger na libabe. Zana te matembele bozola mama tembele na pondu na makasi. Est-ce que batu ba ko kapena ko lia biloko na bola matembele na pondu bozo mélanger eloko esaleme ko za la jamais ko la mama jamais place moko. Mais c'est ça. Héritier à comprendre ya sosola fungola misu. Le roi yo environnement que vous allez attaché de presse à héritier alors on la Karine Mokonzi peut remplacer donc avec vous des héritiers qui ne sont en États-Unis alors que na Olympia. Donc c'est ça ce que vous dites. Au solo bien ngoti. Yo moko to comprendre ngo mena ka mo poser sous question. Au solo bien ngoti. Au solo bi ba Nathalie Neymar ba yebi eza bongo. Adel Joro ba ku danger ba yebi eza bongo. Oh, à part ye kaka soki ye pena tiana nuboye nde robino embaki. Makambo mbala moko bandi vitesse. OK. Barankin les autres continuent toujours avec Ken Piana. Yo pena confrère na yo Pacho RFI Bowelani. Non, Pacho towe le lokote, Pacho towe le lokote, non c'est ande Pacho. Basukola sukola ena Karine. Osa comprendre basukola bango po voyage yana aux États-Unis faki bakende bango mibale. Ko esimbi te ndenge nini. Faut pas tuer le mongo un mususu azo comprendre le message te arataka voyage pas faire ya Zénith arate voyage pas fali le lopeto moni tout c'est pas héritier rien ne marche et ça il faut que sukola bango banzoto so ba sukola bango na nini to ebina nini na maya kisi to na maya to ebite za clair est-ce que yo ebi ke Pacho na Karine soki babala ne ko za meilleur couple ya des autres dans le monde comment Bazanzi ya moko bande moko. Meilleur couple il y a des autres il y a monde. Oh le monde entier ko betela maboko. On se comprend dans meilleur couple pena il y a des autres il y a né. Mais au moins que yo mutoza ko finga Karine Mokonzi azo progresser car calamité pas que ne pays Italie. Mais na yo ce que ozo mona te que ozo tikala toujours na kata Kinshasa ozo voyager te. Ya voyager qui va pibi akomaki. Nana fana nanga na kini na bage bakende bakanga nga bazo bwaka nga na verre bwaka na préféré nazala nga na kini. Est-ce que Karine Mokonzi bobora ken avion tout ça vraiment clair ezaka comme na Belgique mais États-Unis comment qui te za bongo te mundele soki azo refula cha na nukraka azo mema yo azo tin batendika mutu na ndenga mutu moko te ba mema kena tisango ba bondele zonga rien. Oh, baba mbela bino baseke yo olandaki elongi na ndenga zonga na avion te. Oh. Azonga elongi ndenge ni. Yo landa ba photo te sans poudre mona nde elongi ne koma ite. Ya ba longoli ba maquillage wana mona ki po ba lukaki mundela lukaki amona pena face amona mutango na ti confusion. Batala bo mundela zo ka somo hotela mutu ne elongi bo. Abi bolongola ya zonga alonga.
Ok. Dans l'ingénieur répondre à la question comme étant chroniqueur. Actuellement, artiste nani azako briller, azako frapper dans Katia Kinshasa. Donc on a tant de artistes yopona. Ok. Na bandi na Weranson, est-ce que Weranson a frappé dans Kinshasa actuellement? Sur le total album, Outi Bima, Bimisi, chanson belé. R déjà na zomona ponanga générique na nzembo nini nzembo beta neti na matanga nini Nzinga Luketo yango ezo frappé mais R album eza ya 20 chansons ce qui des chansons frappé c'est que eza moi échec déjà. Donc cette Jules la semaine est simbité d'après vous, c'est ça ce que vous dites? Et démarrer pendant tendre batouazer la kiang. Ok. Fali Poupa. Fali number one. Fali pena ça va. Oui, Fali ça va. Fali pena za number one. Yego tunga bulagi otanga no kombonete po ye number one. Ferregola. Ferregola ça va, ça va, ça va. Banzembo belé à faire réseau bêta ça va. En tout cas Ferre, félicitations, ça va. Ok. Retirada. Retirada est meilleur album. Makambu ne Retirada. Ba DDD, ba tout à noir, ba affection, ba BM. Banzembo belé ya ba blagité. Nzembo album en ozone dimam ta sali promotion n'est pas que ça Karine mon compte oyozo boya. Ngande na sali promotion makasi na pas tu refait. Karine a encore charge à promotion tiens. Karine de 1 abimarata fanda mingi na palace ko promotion ko kaka zo ba la loketu na Boso TV na ende promotion. Biso to kenda na baba to kenda na baba boke otamba yamso na flash barman awa banzemba ritia tete awa ezate zwa copier. Oh. Na bando expliquer ba se Babylon msuso na bina loba batu msuso ba ye ba se créer ba se la musicien marketing. Donc c'est que Héritier Teka na été qui n'a na bar au pesiba barman base banzemba Héritier ya ofele, c'est ça ce que vous dites? Héritier soko lobia Teka te jour à sortie officielle y album na ye batu batonda na victoire. Mututo azo filmer batu ndenge ba somba ba CD. Mais Kinshasa za munene foyeba. Kinshasa za munene toza na combien d'habitants na kati ya Kinshasa? Batu wana nyonso na ndimite ke bako se déplacer ba ye kaka victoire na si ba soki batu nyonso ba bi ba ya kosomba CD c'est que victoire il fait bukana. Il faut te compter ba nombre de morts. Vous comprenez moi ndambu ya batu wana ba yake la kisi te ke Kinshasa mobimba. Mais na ba kwa mususu pe musu retira des athées. Qui au komi wana pe retira des athées. Oko aider bango pe zwa. Ok. Tu connais vraiment na suka ya émission na biso Congo ya lelo na link bambote na batu nyonso bazolanda yo. Na pesi mbote na Adel Diogo, na pesi Angel Moussoaili Makizembe, Papi Kelly vérifie Gisombe, donc batutu balandinga bagoche mascotte, Vieux Luison Mbata, Vieux Luison Mbata yo yebi Trezege Muzala, Youssouf Pourada. En tout cas merci na yope. Merci na yope vraiment ndengo ya mbingai, merci. Ok. Les bonnes choses ne dire pas fidèles internautes. Botiko landawane zala ki Ken Piana zali moko ba chroniqueur na kati ya mboka Congo alobi nyonso oyo esengela ki vraiment aloba na ba toujours bilenga boza toujours na www.info16.com. Yango R yango kelita ko s'abonner déjà na chaîne YouTube na biso Info 16 ozwaka ba émission boye en temps réel ndenge ezalaka. Citation spéciale na Zoé Kiambi qui nous suit depuis France, ba Zoé Kiambi depuis France, bambote belé na yo. Citation spéciale na honorable Nelly Mwinga, et citation spéciale aussi na Junior Doudouma et pourquoi pas aussi na Petrus et Kilalifumba autrement appelé Petronel bambote belé et mbote mingi pe na Kiki Kiambu azolanda biso depuis France et mbote mingi lisusu na Pianga Fuku depuis Afrique du Sud, pourquoi pas aussi na Vicky Babala depuis Afrique du Sud. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Bye. Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. C'est Evan Omboka. C'est Evan. Tu baiseras vraiment les Deiko et tu vas baiser les Deiko.